azali très fort comme étant homme de Dieu. Mais ezaka kana devise moko na zanango na lingaka te ba boma ba congolais. Donc papa Charles azali vraiment en contact na Shaddai. Et bato na ngambo e wana bakoya na ngambo ya Shaddai. Est-ce que lia kana bango te? Bato ngambo wana. Mais naza clair. Bato ya ngambo parce que parti na yebi so ke ba bokende deux personnes élection natangi komba wati. Bato za la clair. Ba ngambo nini papa Charles? Si ndangambo wa Chadari. Si ndangambo wa Chadari. Monat. Non, ils ont pas caprice à campagne, papa Charles. Non, caprice, bandeko, bakufi caprice à campagne. C'est ce que je vous dis, j'ai dit, il n'y a pas des élections, parce que les élections proprement dites, bah ça l'ango boyete. C'est-à-dire que, bah manœuvre nyonso, Mama Tiffany, Congo, ndenge carte nango ezali, mboka oyo, ndenge yo yembi trône, na rappelé bato, mboka oyo eza trône ya Nzambe, ndenge yo yembi trône. Na rappelé bato mboka oyo eza trône ya Nzambe kiti ya Nzambe. Ah bon? Tozana de basala ya Nzambe. Tozana basala ya Nzambe expiré ya loi. Basi basala mosala tana bango esila bakomo luka mbongo ndenge bana baluka kama banki na bisobe. Papa Charles vraiment. Basali wana bango bazala kaka ngambo ya pouvoir en place. Ba flataka bakonzi. Soki danger zoya ba yebsa bakonzi te. Mama Tiffany, après les salem, mais ils en ont plein aux bangis. Les bangis. Plein les salem, mais ils en ont plein aux bangis. En 2018, 2006, Deko Kamere a maîtrisé qui vraiment au même chef de l'État qui a commissaire à Sikawana afin de ça. Mais en 2018, vrai ou faux, ils ont maîtrisé en côté comme Mbappé, comme Maki ou Yannissi, ils ont même fachité. Vrai. Non, pas propagande. Vrai. La démission est belée, à l'andara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba la minito na kata bena katikata saki fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sasu mulongo kuna. Pendant que là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa simbo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Papa simbo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah!
tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme les boyete bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kobungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Ah, Saint-Vincent d'école. Comment numéro de téléphone? Vous avez monté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Je me ferai voir à tous ceux qui me cherchent de tout leur cœur, de tout leur âme, ainsi que esprit. Très cher fidèle internaute. Et c'est un coton de biso na mitema banamboka batata ba mama bilenge. Nako pesa bino manaka oyo vraiment bienvenue déjà na ma solo na biso Table Sainte qui est l'émission oyo to tient na profit na bino pour découvrir ba potentialité surnaturelle au-delà de ce que l'homme est, il n'y a que Dieu qui peut régner. Donc nous sommes là ensemble, il n'y a pas de souci, comme la princesse l'a toujours dit. Au travers de cette émission, je ne suis pas seul, c'est une co-animation alors avec elle, très émue d'être avec elle encore une fois sur ce plateau, bien que ça fait très longtemps, je lui dis bonjour. Shalom. Maman Tiffany, comment vous allez? Grâce sur grâce. Merci beaucoup. Nous sommes avec Maman Tiffany, comme j'étais en train de le dire, mais sinon, laissez-moi vous dire un peu que le seul message que nous avons, c'est ces morceaux qui est déjà lancé sur le marché. Oyo Penza Lisungi, na Lisungi Yankolo, Dieu nous a mis à profit de vous lancer ces cantiques. Oyo Bozo l'a déjà calaté. Donc, Tozongi na régie, Boyoki il est mawana. Pendant que Tozo Kango, Tozo Bina, Tozo Kangaba image, Tozo filmé déjà, Nenge Tozo Imba, Nenge Tozo Bina, et on se retrouve tout juste après puisque Tozo a posté la vidéo Nabino. C'est parti avec la régie et on se retrouve tout juste après. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Une génération s'en va et une autre arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh lele Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous
massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazariens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Merci beaucoup. Je pense que Karanenge Tosenga Kinabino, Batata Bamama, vidéo, je pense que c'est Kamama déjà, ils ont bon pour la continuer de la vidéo. Donc, les trônes, album, il y a Mama Tiffany Mokwa, tout le Bamati single, il y a Mama Tiffany Mokwa, a lancé déjà sur le marché. J'étais en train de vous dire que c'était seulement 3 chansons. Banzemo Misato. Misato Wana, ils ont 3 bénédictions, ils ont 3 jours où Yesu a Lalaki, Nankundape à Sekui. Donc, le chiffre 3 nous inspire beaucoup, nous parle d'ailleurs l'identité. Il y a Baoyo Babiangama, ba chrétien. Donc, Mokonzi Nabiso a quoi na mikolo misato. 3 titres, 3 bénédictions, 3 grandes choses pour notre élévation. Donc la première chanson qui est déjà mise à votre profit, Kembo, featuring avec le frère Billy Bilomba. Mais découvrez alors les seconds. Donc Nzemwami Balé Eza Ozali fit avec Papa Henri, Papa Moulaja. Donc troisième Eza Alléluia Amen. C'est-à-dire, Bolandi déjà wana na iTunes Bokozwango, na Amazon Bokozwango, na Facebook Bokozwango, na page officielle à la princesse auto-évangéliste Tiffany Mokwa Bokozwango, mais aussi Bobo Sanate na Tube Corn ezali pe wana Bokozwango, mais kuna okomi Tiffany Mokwa la princesse okosomba yango sans problème. Mais mingi ça la commande. Ba DVD na ba CD est déjà opérationnel. Très disponible. Donc, yo salaka commande bo souscrire belé. Mokolo nanga na kozaloko la pasteur. Ceux qui ka bandimi ba umeli ba futa kambo te na komi salaka. Mama Kingandi ndongo ya 2000. Donc, bandeko ya la princesse, ba yaya, ba leki, ba pasteur, ba tata na biso nyonso to bondeli bino pardon. Bo souscrire déjà bo sombe la bandimi. Omoni ke mwana noza la matoi makasi ayoka ka te mutu pasi. Somba vraiment album on a c'est une solution vraiment pour vos familles. Et ça sera vraiment une bénédiction. Donc, procurez-vous de cet album très massivement. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons essayer un peu de parler cap vers élection. Tout ça pendant la compilation électorale où chacun, tout le monde veut qu'on fasse un Ngwende. La princesse a un trône. Maintenant, tout ça, Basakoli Awa sur ce plateau qui va essayer un peu de nous éclairer un peu sur cette histoire. Comment Maman Tiffany a un trône? Mais il y a en décembre, pendant la compilation électorale, Moli Mwalobini. Tu veux éviter? Elle est la princesse. Donc, seul avec son Dieu et les prophètes qui peuvent très facilement nous interpréter ces messages. Donc, l'actualité reste dominée par les élections. La compilation électorale ne cesse d'avancer. Candidat à la présidentielle, à la législative nationale et provinciale, basé vraiment sur terrain, au four et au moulin, en train de battre leur campagne, conscientiser la population. Nanya Kolonga. Donc, c'est avec le pasteur Charles Lo que nous allons vraiment faire cette analyse sur ce fait cap vers élection de Pessier Mbote Papa Charles Mbote Ndekonangai. Tu l'as topé sur Shalom et tout d'abord na Mbote puisqu'ils ont Makamotali Mboka. Non, ça ne pose aucun problème. Merci beaucoup Papa Charles Lo Sangoboni. Non, Elombe Nzambe à vengeance azali ko battre la biso. Papa Charles Azo me l'appelle. C'est-à-dire ndenge bande kona biso balobaka par la grâce, biso to par la vengeance. Donc Elombe Nzambe à vengeance. Azoko bakobattre la Papa Charles et yenda zo bondela ba congolais. Par la vengeance, par la grâce. Tout à fait. Donc on peut te comprendre pour Maman Tiffany, toza na Maman Tiffany sur ce plateau. Maman Tiffany, mon Papa Charles Lo na yo qui déjà au malamoko yo déjà au comprendre. Tenatala qui kakati parce que au moins na kati ya terrain. Chaque joueur va aller ma pétanaka. Sauf qu'à qui passe pour aller. Donc moi je connais bien mes invités. J'ai pas compris na moni là au PC Mbote même à des ce matin bazo que ça c'est. Amélie peut mon tirer mutamati étage mini. Peut-être à eux qui trouvent. Papa Charles Azo me l'appelle. Papa Charles, il y a un problème? Non, Papa Charles Azali très fort comme étant homme de Dieu. Mais ezaka kana devise moko na zanango na linga kate ba boma ba congolais. Alors na uti ko zwa sango moko ya malamu te na ngambo ya bande kona biso ba Martin Fayulu. Alors sali biso malamu te. Kila ba congolais esi sopani mingi ko sopana gata nyonso zo sala biso esengote zo sala biso malamu te. C'est-à-dire les vrais envoyés de Dieu
basopaka makila te pe basepelaka te na komona makila ya bato ezosopana injustement par basanguinaire moko ya se na monde. Je sais que Nzambe ako changer calendrier pe ako frapper. Naranisa Bakisa Nzambe ya vengeance. Je sais que nous sommes vraiment sur ce plateau avec Papa Charles Lo. Moi je l'ai toujours appelé prophète. Prophète Charles Lo. Prophète Charles Lo. Maman Tiffany, Papa Charles Lo, Azali Awa. Je pense que tu as costume de Kinyamakanici. Et le monaye. Maman Tiffany répondrait bien Ndio. Donc, bateau toi France, tu peux suivre déjà beauté. Papa Charles Lo, Hollandi album Yatron. Yoki atamwa. Nazo zelabo pesanga yangona parce que nga il faut beau pesanga. Merci beaucoup Papa Charles. Nazo na besoin beau pesanga. Nazo beko. Mais Papa Charles Lo na site ya les Nazaréens na émission bochaki yango na landaki ba oyo pe balandaka balingaka pe bino ko ba benga pe ba bengaki omoni bato balanda biso bango de ba conseiller na biso ya tango nyonso mais sinon tout va bien et tout marche bien. Mais Papa Charles Lo komono kaka boye en tout cas botika ngana se défouler na ngai ba question eza tellement ébélé mais boni bisanga na tuna makamba trône awa Papa Charles Lo étant que prophète. Maman Tiffany Ayembi Abimisi Maxi Single, 3 chansons, ils ont déjà signé à ressusciter et résurrection à Jésus. Tout ce qui a été, mais Ayeko Bimisa trône, Abeti di solo ya trône, na Katia Loye Monae, Abimisi trône, Abeti ma solo trône ningi, petit trésor kaka trône. Et Yeko ya pendant la période il y a élection. Oui. Spirituellement, vous allez comment Merci beaucoup. Je voulais un peu d'abord savoir si album est bimé combien de temps? Ça nous a pris vraiment du temps. 6 mois. Oui. Ok, merci. Nous avons besoin d'envoyer l'espace à temps. Ok. Pour pour expliquer un message prophétique. Au monde tous les prophètes Mosusu, au monde dengue likambo salme li bande ko Martin, abobi malobi na prophétisaki. Pour azo prophétiser. À mon vidéo à prophétiser. Okay. Or, il y a des prophètes qui prophétisent 6 mois avant, une année avant. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au bête album, déjà depuis 6 mois, on préparait Yango, au PC Yango trône, et tombé que moment, Ezobima, Ezako Balanana, Kowela Nabokonzi Yamboka. Je pense que c'était un message. C'était un message Ezali Kobalana. Et comme Ezali message, dans le cadre de Yembo Yanzambe. Tout simplement, je dirais que les alliés appellent les Congolais à adorer Nzambe. Ils appellent adorer bateau. Tu adorer bateau trop, bande poko ba Mobutu. Tu adorer trop, awali soso adorer au monde bateau bina. Balia kite me babini. Ba se retrouver kite me babini. Alors ba yepsi bango sur le cambo ya trône. Donc baksa li soso ke elingi pe kolobake. Soni okoma boko mokonzi. Nzambe nde apona yo. Ko bato ebele bazo welisa. Vous comprenez? Nzambe ya poni yete malingi kaka azala mokonzi akokoma pe yangote ndeli kamzembo wana ezolo. Merci beaucoup Papa Charles Lo. Est-ce que album au trône la période de Bimi et qu'on dit que ça a vraiment une influence message wana top de loba on n'a pas maté Bible lobby la parole a été créée, c'est-à-dire ce qui a créé le monde, ce qui a créé l'univers, c'est la parole. Ah oui. Maloba o Bimi na album wana trône déjà. Vous avez vraiment une influence sur les élections. Tout artiste, même les profanes, et bongo artiste dans le Seigneur. C'est-à-dire artiste nyons autant vous préparer message, thème ya album na yo. Il faut déjà donc ils ont déjà message moko o yo faut na kati ya temps. C'est ça et loko bato ba yibakate sur spiritualité. Un homme spirituel ce qui a se concentrer na bobimisa loko. Na ko préparer campagne na ko bimisa album na yefo e balana na réalité ya ba actualité de wana bokoye ba ke moto ya zalaki en contact na mokili ya molimo. C'est ça l'effort que Papa Charles azali ko sala na uti ko répondre awa na ko tuna bino et suis espace il y a 6 mois. Or na 6 mois wana déjà makamba ya campagne zala iboyete non après ko balana na ko wela na bokonzi na trône, c'est-à-dire que ça cadre déjà na message à terrain. C'est comme Papa Charles Zomona, ba message spirituel et Papa Charles na pesa quand même ba thème na ngai nyonso ekendaka na actualité.
oyoka ki nzembo Maman Tiffany Alexa ki awa ya lumbelu c'est yango to ça ko vivre. Donc c'est ce que nous vivons, c'est ça les hommes spirituels, c'est ça les femmes spirituelles. Donc mutu akoya ko pesa te message, o pesa message de fait ezate, o pesa message de balanité, ou bien o pesa message de kenda na makambo akala te. Donc dès que zobete loko pan ezokita faut balana na réalité. Les places ba comprendre que le prophète a dit quelque chose, l'homme ou cette femme est une femme spirituelle. Merci beaucoup Papa Charles Lelo. Nous sommes en train de parler Cap Vert élection. Maman Tiffany, vous avez quelque chose à ajouter? Merci beaucoup Larsen Mouloua. J'étais là en train de regarder Papa Charles Lelo. Comme toujours. Comme tu disais tantôt, pour toi, il est un prophète. Yeah. En tout cas, je vous remercie. Je m'en vais déjà poser ma première question à Papa Charles Lelo. Papa Charles Lelo, on a la duo. Penza na mokebi ko loba makamu pete bilo o SCP singai ko lobete tango moto aza ya nzambe tango ko loba makamu singene ko ya na temps et mo pelo ko etikenga na tuna yo awa yo olobaki na émission elekaki ate tokeba pamba te sengini baba te la ndeko Shadari na ndeko Martin Failou pamba te na danger de mort. Il y a molimo batali sur danger de mort et zali koya ndeto komi komona yo moto ya keba un pied dehors un pied dedans tozo ba bisika ozalité pa baté ba réalisation makambo zoloba ezoko kisama est-ce que lia kana bango te? En tout cas Maman Tiffany, je pense que eza motuna mais ata moke motuna na yo moko ko pesa réponse. Malgré réponse ezalika yanga mitune eza ya bino oyebi Papa Charles Lelo te to bandi na yo pe lelo te to bandi na yo na ba site mosusu ya bakaza rema ndenge le nazaréen koli Papa Charles aza témoin na yango atako motema Papa Charles oyebi yango te atako motema no na yebi te moyebi quand même moke oye na bandal au moni mo esika mo ba pesa Papa Charles boy pour na prière to sali émission. Donc les lotos ali ba résultat ya persévérance ya condiment ya makambo na nzambe. Papa Charles alia kana politicien mon côté pour azwa ka ba information na téléphone o ba benge ba loba ki ya ko pesa non. Maman Tiffany même bandeko bazali et sans orgueil depuis que je suis serviteur de Dieu depuis et pas frère Patrice ba yebi les choses que nzamba loba epananga ezala pona mboka ezala na yeko yebso ke nzamba alobi boy et ça le makaka ndenge wana etika la kaka ndenge wana. Donc ezali na communication réelle sincère ya molimo mosan oyo ayaka kopesa nga ba message et ba message nanga na loba kango avant na so tali okoti na YouTube otali ba message ya Papa Charles to beta na yo émission moko na les Nazaréens ta moso bosani agenda caché ta moso bosani na les Nazaréens kuna nande ko dirto quelque part je crois côté ya yolo agenda caché zonga tala émission wana tala makambo na loba okomona ngo esi ekokisama. Donc Papa Charles azali vraiment en contact na monde spirituel na zwakate loko moko na tricher kuna na yeko pesa to ba pesinga ba lobi bo même quand je dis na bandaki on émission de konayo Flavien na yeko loba on émission na yo que na sengi Martin Fayoula azala très prudent parce que danger de mort les hôtels melaye ba ko attaquer ye na masasi akeba na bilialia azala protéger pe akeba ba représenter une grande corruption soki ndeko Martin kolanda biso un jour a témoigné à koloba biloko mwana mobali wana lobaki c'est ce que na vivre et je sais que bato basana ko tshai na prière pour abattre na lobaki yango ngape na prophétisaka te ke po mutu a prophétiser sima na yeko prophétiser te nazala penza na nzela na ngai na ye na lobi makam et na sala ke fort ya ko pesa message na nga bien avant nyonso koyaka sima omoni tangu bolobi ba prophétiser ipona mama Olangi na papa Olangi ke akokufa avant ba prophétie wana na yemba ki nzembo ezali prophétie papa ke yimpasi ye mawa mama ke yimpasi ye mawa o pona nini la vie mpasi ye mawa na makambo na mona ki na pesi yango pa na nzembo kaka na album Vengeance la vie mpasi
après quelques temps makambo yeko salima papa akei mama akei ba prophétie mosusu pe yeko bima mais loko biso to linga lokumo te en plein rekendaki bisike kokai kokende Mama Tiffany bandeko batala be émission babeta papa Charles be émission to sala na yo na bandeko musu na YouTube bakomona ke makambo esali malelo makambo na mobali wa loba liwaya ndeko Etienne Tshisekedi makambo landa ngai lelo papa Charles za oyo mama Tiffany ayeko zongisa valeur ya mutu Dieu alobi boy comment okolinga nzambe oyo mona gate po oboya ndeko na yo oyo zali komona mama Tiffany Yesu kasi Yesu bato ba comprena yete Yesu nzambe azwaka nzoto ya mutu po akokisa biloko na ye omoni ndenge tozawa il faut to yeba que signifie nzambe nzambe signifie yo na ngai na mai na mabele nyonso yo nzambe akela nde yango formé bon nzambe soki na kwe yawa yo muto otombola ngai c'est pourquoi j'aime mutu akumisa nzambe apesa sa valeur na l'homme c'est-à-dire tala Yesu valeur apesi ba Jean tango yo otanga mokanda Jean olobaka évangile selon Jésus-Christ ou bien selon Jean olobaka évangile selon Jean selon Matthieu mais bato bayebi que c'est Christ na kati ya Matthieu c'est ça bon nzambe il faut tomi sala ndenge bolobaka nzambe ya Israël nzambe Abraham nzambe ya Moïse soki bato nyo nani abimisi bana Israël na Egypte bolobaka te nzambe bolobaka na mokuse Moïse e bayebi ke nzambe na kati ya Moïse bo sepela pe lelo nzambe bengi biso bengi bino bato baloba pe ke oui nzambe na nzela ya papa Charles alobi boye ya solo utaki pe na munako na ngate papa Charles nzambe mo ngalo bakike azan nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob atasa kibongo tikana tuna mo tuna ya mibale papa Charles to koti na va ya élection na liso nini otaleli ba élection ni zo sala ba parler mati ba biloko ata place rotia le cas c'est sous-soutien na ba mira ba bambi donc il y a une élection présidentielle sali na élection otaleli ba candidat ya élection na lisu nini pamba te ba o bazo yokana na micho bazali kaka je pense 3 candidats maintenant ba postuler 23 hein Larsen Mouloaï donc 23 candidats bazo yokana za 3 21 na place bazali toko ibate. Pour votre information encore papa Charles comme étant prophète na micro andeko na yo Flavien na loba iboy ba candidat bako kene na élection bako tika la mibale ekozala wana nanu ba Tshisekedi ba longwete na loba candidat bako zala ka mibale Fayulu na Shadari e bato na ngambo e wana bako ya na ngambo ya Fayulu bato ngambo wana mais naza clair bato ya ngambo parce que parti na yebi soki bako kende 2 personnes élection natangi komba wati siko na yeso ndeko ngambo wana bako kende ndamu ngambo ngambo nini papa nda ngambo wa Shadari bato ya Shadari oui bako ya na ngambo wa Fayulu bolanda ba campagne d'abord c'est que j'ai conclu ti lelo élection exacte kuna naza déterminé élection exacte mais naza epsa élection on a dit discours natuni yo na tala élection exacte makambo yo eleki na Lubumbashi yango élection bozoke mais chef de l'état lobby que oyebi que tangu ba lobby élection ba bimisi mibeko élection va permettre bato basa la campagne est-ce que faut bon pexer bato monsieur sika mosusu mais bon monate non ils ont pas caprice à campagne papa Charles caprice bandeko ba kofi caprice à campagne ça peut arriver na tete liwa caprice à campagne ambiance wana ya campagne donc ozo mwana na yo tout na libuka au lieu ça na mboka caprice ya pondo c'est ça non bon d'abord mais c'est ce que je vous dis j'ai dit il n'y a pas des élections parce que les élections proprement dites ba sala ngo boyete basala ngo boyete papa Charles est-ce que ba finance on sur ba bimisi finance na machine à voter déjà déployé bazo déployer nani abimisi finance territoire nyonso finance wa ndeko fayu ndenga tambola wana oyogi esika opesa mbo te mais kasi ba déplacement nyonso ba moyen de transport ba carburant tout ça combien ainsi de suite bandeko fayulu on voulu kokende na pouvoir yo ti ndenge bolobaka na suka ya mi. Vous comprenez? Les pouvoirs
que j'appelle un pouvoir déjà ici là, selon la constitution, selon les spirituels. Bazala qui te na volonté ya organiser l'élection. Oyo bazo sala ezali ko tromper bateau. Alors, vite ou ba pression de gauche à droite, ceux qui balobi batika li bongo ba benga ngo ki dictature, de ba créer moi les cambazo benga ba élection. Mais makambo ça les mana terrain. Est-ce que les ama kama ba élection? Les ama kama ba élection te? Na ba élection tika candidat na candidat ala makasi na ye concurrence ezala loyale. Mais comme que na kindu okokitate, kindu ezala na Congo ou bien ezala na wat. Kindu ezala na Congo ou bien kindu depuis quand? C'est-à-dire que bato bandundu baboya pe que ba koma na bandundu te. Bato Équateur baboya pe ba koma te. Alors wana tokoya comprendre que donc non, élection ezate, il faut ba formule mosus. Mais papa Charles Lelo, oui. Balkanisation, il y a Congo, tout ça, et puis il y a une émission, il y a Kiango. Ah, et comme il y a Bino Moko Congolais, exemple, tout ça, c'est la binoté. Oui. Ah, oui, nous avons côté. Ah, oui, nous avons côté. Oui. So, nous avons côté. Ah, côté. So, nous avons Swahili. Ah, pas na mina ingila. Ushingi hapa. Ashutashuka leo. Le kukuya na shileti ni mupasula hapa. Tumupasule. Atagokota hapa to. Hapana mita mfunyanga tutamfunyanga. Atagokota hapa to. C'est la base de l'émission. Papa Charles Lelo, tozo kende na balkanisation ba congolais ba se préparer ba mo. Balkanisation na mboko ekotika la kosalema te. Mais yango déjà ba. Mboka oyo ekokabwana te. Nazo zongisa yo kaka na message ya ndeko ekofo. OK. Oya protestant. Nazo zongisi yo esika wana. Parce que ngana yiba ko reconnaître misala malamu ya bat. OK. Il a prêché ça. Je crois un certain le 16 ou le 17 ndeko ekofo ya protestant. A beti li solo ya Allemagne na France. Ndenge bazwa ba misusu bazwa mboka mosusu après batan bazwi mboka. C'est-à-dire que ba manœuvre nyonso Mama Tiffany Congo ndenge carte nango ezali mboka oyo ndenge yo yembi trône na rappeler bato mboka oyo eza trône ya Nzambe kiti ya Nzambe. Ah bon? Mutu akokata mboko azate mutu akokabolango azate siko kiti ya Nzambe koza na nyonso wana ezali ba distraction biso toza basali na ye Congo ekokabwana te omoni ba faux congolais o ba memi tribalisme o bazo kata mboka ke koto mutu ayate koto akota te bokomona bango lisute te bokomona bango lisute bakorenie lisute meli natangwa nowe pe bakonzi bazale bakende wat. C'est-à-dire que natang bino bozoyemba ke trône ngwende. J'ai expliqué ici le temps de Dieu ici est bête poto kumisa ye 2019 faut ba congolais ba loba na Nzambe merci ba tonda ye pour le bienfait ah Seigneur merci ba golette bazali sosto. Ah merci Seigneur l'histoire ya ba pharaon ici soka o balkanisation ko zalate ata basali ba manœuvre nyons et ko foisi aloba et ko foin comme on a alobaki que ata ba o ba koyasi ba kozongisa mboka ekabwana ndengini. Mais papa Charles fort ni église ezo sala pour parce que nyonso bandaka mukia monte banda mukete pe munene fort ni basala Nzambe ba ko sala na ngambo na bango pour na ko pekisa force o ya bokapoli ekoya ekota na kati tozana de basali ya Nzambe tozana basali ya Nzambe expiré ya loi basi basala mosala tana bango isila bakomo luka mbongo ndenge bana baluka kama banki na bisobe papa Charles vraiment basali wana bango bazala kaka ngambo ya pouvoir en place baflataka bakonzi soki danger zoya bayebisa bakonzi te bazali babenga bango na langage ya loi pharisien hypocrite tozana bango na mboka oyo. C'est-à-dire que ata bandimi église ne bakufie taliete ya kozwa enveloppe akotia na poche soki akomi na chair oyo kalibi toute autorité vient de Dieu ozolan batouane siko mais eza attends papa Charles la bombi comme ya mosela tebela ta suko kinga tangi die toute autorité vient de Dieu na le bien c'est ça langue nationale la kata mboka Congo kasi langue na biso français Dieu Dieu est en français. Toute autorité vient de Dieu. Non, mais c'est pas problème de la prononciation. Façon de prononcer les angles.
Toute autorité vient de Dieu. Hein? Vient de Dieu. J'ai dit. Toute autorité vient de mon Bab. Je fais quand même. Pardon, les camarades Charles là, ça va beaucoup. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Nous avons des serviteurs de Dieu. Bah expirer. Beaucoup croire ngai. Moussala na bango ici là. Ce qui bolandi bango boko kufa église kufi ya ngindi ya tongi balopang na suka bengani bino azi église atikeli mwana na ye. Il y a deux sortes de serviteurs et nous avons les serviteurs de la révélation. Bango nde basi bakoti na terrain. Nazo benga bango ba messager ya vengeance. Botala eteli ya lobi na eteli ya lelo. Bon mon a différence makasi. Donc ceux qui bolandi o ba serviteurs, surtout ya religion. Surtout il y a religion. Mboke ekufa likolo ya basali wana. Na présidence, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de révérend. Papa Charles et pas Bible baza na ngote. Papa Charles et pas ne tiez point. Et ça fait nombre ya mibe kwa Bible té. Papa Charles. Si vous battez avec la police ni. Papa Charles lo na église no pe au jeu candidat à campagne. Soki nga élection ezate siko na kende kozwa marché ya élection ezate na kezwa marché ya député. D'ailleurs député. Pour battre campagne en église, campagne ezate. Na église. TTT na opesa ye suspension. Il y a solo député moi na église ce qui a soki na bando kamba un gouverneur en fonction na opesa suspension. Soki na bando kamba général moko en fonction na opesa suspension. Vie état ya mbo. Na c'est ça. Donc pour na yo campagne pour ça na église. Yo campagne no yo ça na église. Gouverneur campagne ya bien ya kosa les ali ko kombo la ville ko longa la poubelle. Ba lobi église ça baza ba partenaire. Tu ko travailler en collaboration, c'est pas une erreur. Église na l'état baza ba partenaire, église ya Nzambe ya solo, autorité de l'état pe ya solo. Ndwana boko travailler boza la ba partenaire. Na moment où autorité ya l'état baza ko permettre police a bomaka pe. Yo serviteur que travailler na patron. Ba ko bomaka pe. Mais papa Charles l'autre kana tout non. Oui. Kana tout non motuna ni misamoke. Oui. Tozali wana ba réseaux sociaux tout mona campagne électorale seulement la photo ekoya papa te yo na ngai ko bisika wapi ba mboka ba osala propagande na bango te na mboka na ba ville mosusu ba photo ekoya ka totala de Shadar sali ba plein à craquer totala de fachi ba plein à craquer totala de ko moi na mboka les combattants du peuple plein à craquer amona ki pende ko moki apia wana ma plein parce que Congo est Kinshasa na badi bango Congo est Kinshasa badi bango wa mama Tiffany si badi bango wa soso kote sa ba kombo photo ye badi banga oyo ya badi bango bien badi bango aza ministre Sami je vous rappelle Aza candidat député président national oui mama Tiffany vous avez Freddy Mabaya moni na mboka fobo décourageaka bato basanga suni. Je vous dis papa Charles l'autre ozonga muto za premier ministre ya kokite ko bongsambo ayeko songa papa Charles ba ke candidat sa tozonga la kuna tobeta masolo peza ba député pour je pas kabilo kona mama Tiffany mutuna na yo ba candidat na pas pour ça ka mobile plein l'électeur le mec ata oui pour atteindre ba konga ba konga et mais confusion papa Charles auto éviter donc consulter quand mais pour pas matin na élection entre Kenda tant président à Kopima ou à Kopima na sali ba bien ba plein plutôt toute la vidéo na sali ba papa Charles polo azo me ba biso de moni c'est na ko répondre par rapport à la question na yo mais de ce que moi je sais l'élection ndenge za la kaisa na ngote ba plein bazali ko sala na ko banda ko détailler yo ba plein et personne qui battait série élection côté que la des personnes tant mosusu ya Félix na fayu tant mosusu ceux qui battait série bon na kabilo kona zo sabino et mama Tiffany après les autres salim mais ils en a ba plein o ezo bangis ba plein ezo bangis ba plein ezo salim mais ils en a ba plein oyo ezo bangis batei bazalaki na tango ya loi ya Moïse meteli ya Yesu et bando bangisa ba pharisien mais ba pharisien bazali na mibeko ya loi ya mo bayebi Christ akoya batei ya pe bazwaka badim meteli ya Yesu bando bangisa bango ezala ba plein mosusu bato baye kotala na bango elongi ya candidat po bamona ye nante
eza na baple mosusu eza na baple mosusu eza na baple mosusu bato bayeba te dauphin ya kabila ekoketala dauphin ya kabila aza ndenge bayeba batali eza na ple mosusu mpe toketala santé ya ndeko eza ndenge nini bayeba tali donc omoni na baintérieur omoni na baintérieur soki oki kobeta conseil na bandeko na biso intérieur babenga net biso bavillageois ozalaka toujours censé ya koya kotala moto auti kini moto ayeboyi na intérieur mais il faut tokende na baple nini ezobangisa c'est ça le problème ndeko Shadari félicitations na baple na ye mais eza na baple mosusu ya lopoto mais baple mosusu oyo bosepela eza baple oyo bato baye volontairement sans kopesa bango quelque chose kasi wana baple titia bando pesa baple eloko te titia bando pesa bato eloko te bato baye nde yango tomoni lokolo oyo bamartin bazwi nde babandeko bazokende bapesa eloko te bato bazoya mais eza na baple mosusu eza baple ya mbongo mais baple oyo ezobangisa nde esika fo tolobela oyo ekomi ke okokita kindu te moto oyo azangi force c'est-à-dire mama Tiffany balingaki te koorganize l'élection balobi tomeka kaka ebandimaki te ke ekokende na ndenge tote basatandaki te ke bamartin Fayulu bakoki kosala makambo bazosala basatandaki na moti yango calcul ekomi ndenge babetaki calcul ekomi awa koma kobebisa baélection ezala te soit bazikisa bamachine à voter je suis prophète bolandaka elobelanga kitoko vous comprenez omoni politique azala na baméthode nyonso akoki kosala mpo abebisa likambo me bomona ngo lokola ye te politique akofuta bajeune mbongo ke boya batumbi apres bakangi mpe bato wana me baza na bango babolo tamba bilisa na boloko magistrat bilisa alia mbongo yo koyeba moto wana abimaki c'est-à-dire calcul ekomi awo eza na minute oyo koma kosala élection ezala te biso tolobaki tokanga élection tokende na repentance tosala boye baboyaki botolobi tosouffle mopepe bokende élection siko bomonanaka bacomplication tala ekomi ke awa koya te campagne nini élection nini pour vous dire ke bandeko na biso ya pouvoir balingaki élection te balingaki mpo élection ezala te koza na bagouverneur na badepute mosusu kobanda 2006 baye na 2018 aza gouverneur député bavotaki ye wapi surtout badepute provinciaux. Yes. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne veulent pas des élections bayebi réalité ya baélection pouvoir azalaka na désavantage yango moni ekomi ya bagaz yango ekomi ya bato bazoka ekomi ya bato bakufi ozala na désavantage ndenge nini pendant na 2006 ezalaka mwana mboka kabila 2011 aéquipe lisusu azomona ntina désavantage te azotala kaka no faire face pe abimi abandeko apoto États-Unis ezalaka kutu président akoti asali quelque chose nasuka mandat longwe mais asali quelque chose neto kama asali quand même quelque chose nasuka longwe mais okena bamboka mosusu basali kutu quelque chose te bazolinga olongwa te tala nano contradiction wana pe bonga kosali quelque chose nalina eloko te atosali quelque chose tika mosusu akoya kosala alors chez nous niveau ya souffrance epermetaka ke bazongisa na baélection bakonzi ya pouvoir. Alors je vous dirai encore la vérité que le résultat bozwaka na baélection na Afrique ezalaka oyo ya bairne te secret ezali na bato bapublikaka yango secret ezala maboko na eza yango te mais je vous dis que baresultat bozwaka na bairne surtout oyo babimisa badepute na bapouvoir ici evandaki erumelaki ke abimi lisusu ezala yango te. Merci beaucoup Papa Charlot tozokende malembe na kotikisa na émission biso. Je pense que je vous rappelle vous s'abonner vraiment massivement à www.nazarentv.com pour que vous cet album Trône. Donc vous ça déjà ba souscription ba DVD na ba CD est déjà disponible à votre profit. Vous ça la vraiment ba commande na bino. Nous serons toujours là. Bobinga na ba numéro affichés sur vos écrans. Ça sera vraiment une très bonne chose. Vous sommes à iTunes, YouTube, Somango na Amazon, TuneCon, ainsi de suite. Na ba plateforme kwa ni nazoloba. Papa Charlot, tozobeta selon Papa Charlot est allé vers élection. Papa Charlot a dit selon est allé retrait. Il y a
candidat monsieur Sou Bazalaki na présidentiel. Total à l'élo Trifon qui est bon. Il a travaillé. Papa Charles Nazo tout na il y a pas il fallait pas c'est Papa Charles Naika oh Trifon qui est bon Azalaki plus proche de Joseph Kabila depuis le premier Mobutu il a travaillé total il est dans un moment slogan épelé Kabila Toto Diona Douté il a eu à faire beaucoup de slogans sur la personne de Joseph Kabila. Et là comme l'élo on a moi la Trifon qui est bon pour soutenir Félix Tshisekedi na biso ni kotaleli peza soki ozoke na nzela okota na moto afingi papa na yo papa motu na monene papa na bino motu ne monene tango koya moni papa na bino oyebisa yeke papa bakuti ofinga okunaki motu monene je pense okoyebisa ye te so oyebisi yo nde ofingi eza na bandeko mosusu bozongisaka bango na actualité te il n'est plus et sa présence ne peut rien faire ntango bolobelaka bango bozongisa bango na actualité ezalokola bozopesa bango gaz donc nakolobela yango te Délice Sanga P à Nani Délice Sanga à peine na André Claude Mobaya arrivé dans le Kassai tous ces gens qui ont travaillé bande poka Mobutu tina Joseph Kabila a travaillé na Kabila bapimi bao ba opposant ezali terme na beaucoup utiliser na benga terme wana basilika te ba comédien mais papa ça me donne ça je te dirais so on va comédien bazoyamba bango na banani oyoka bango moko bapoliticien na kozanga koyiba bible okoyoka azwi micro la voix du peuple c'est la voix de Dieu ce n'est pas écrit c'est ça que j'ai dit toyoka ngo na moko bapoliticien c'est-à-dire que même tant bozoloba que nous avons des bases et des militants tant bozoloba élection na mboko tokolongola élection na ndenge eza élection kokoma élection donc ya bato mitu ezosala ba sauver ba homme spirituel ne ba votaka les gens qui ba ko risquer que oyo aso mériter ndako maka imaginez-vous na kati ba militant ya ba parti nyonso ya femelle du champ oui la bataille bonsoir Meli Alangwe leader na ye riche mais bato bayaka wana bayaka preso bamelaka zododo moto ya modele wana il a le temps de réfléchir sur la vie d'un ya député na ye aza na temps calculé que moto nazopesa kwa kosalelaka nini parce que moto yango opesaki evo akei asaleli eloko te aye kosonga kozwi polo na ye olati kaka meme moto donc bango pourvi ke omoni momeli na likaya ande obalibisanga ta mosomela momeli na likaya soki opesi ye ata 1000 francs mpo na ye eze ebele eza vie mobile baoyo mpe bamelaka bazododo bamasaka makasi so opesi ata kakoka ya loto mpo na ye vie nyonso yango wana c'est ce que fait bapouvoir ya mpe bapouvoir en place c'est-à-dire bakobloke mbongo na bino pendant 5 ans bakosi bango baélection ntango bakoya babengi opesi 2000 francs stade etongi so moto andenge wana ozauti espoir ke bato balandaka bango ndenge nini mais eske na kati ya bato balandaka bango tala bato ebele oyo batondisaka mama Tiffany oyebi makomiti foule basepela baboma Jésus batika barabasi ndeka ya foule ya bamilitant ya baparti politique basepelaka na eloko kifa posier basepelaka na fanatisme me batalaka kati te moto akosalela biso eloko nani tokangama na ye foule bolingi nini botika barabasi qui était barabasi assassin voleur est-ce que lelo en réalité bazwa bato nyonso ya pouvoir ya Kabila est-ce que eza na moto mpenza tokovote est-ce que lelo en réalité bazwa mpenza boopposant oyo vraiment eza na moto tokovote mais soki bato mosusu basalaka na soni bakoloba te nga na kotyati mais non tala pancarte. Merci beaucoup Papa Charles. Il a plaisir à voir notre place en je pense nous serons en train de chuter sur ces points-là. Mais tika na tout na Papa Charles. Kotala maimazali pour les opposition kaka opposition.
y a deux tendances, il y a deux verbes, il y a deux vocabulaires qui sortent. Il y a cash cap pour le temps du changement. Balobi avec ou sa machine à voter, nous irons aux élections. Là c'est fac vite. Balobi, pas question des élections avec machine à voter. Spirituellement parlant, qui a raison et qui a tort entre les deux parties, qui cherche l'intérêt du peuple. Sur le plan stratégique, on le voit que pour que la machine à voter, ça pour coincer total. Ok? C'est sur le plan stratégique, politiquement parlant. Sur le plan, il y a des bécos. Ok? Pas de machines. Sur le plan, il y a des bécos. C'est-à-dire que toyokani na yo likambo moko boye komi yango na papier soki tozwi mbongo yo kozwa 10 otaki mbongo na yo nga na kozwa 5 tokomi ozwa mbongo yo meli na 5 na ngai, c'est-à-dire obebisi papier oyo biso tosalaki. Sur le plan ya mibeko ya mboka na mibeko ya seni machine à voter esango nango te. Ce n'est pas une façon de boycotter les élections. Non, kasi na mboka na biso babosaka mibeko te. Pouvoir ye moko niata mibeko eza ya petit peuple biso na bino colonel akotaka na sens unique na raison roulage atiki ye yo yaka kota akangi yo colonel akota na mwasi matango colonel akoti na sens unique akota atangeki roulage atika na mboka na biso mibeko ezali ya konyata makambo so yeke na desordre ne awa nzamba zo kuna nzamba telemisa mibeko ya sika bato bavivaka lede ya mibeko nalandi député moko français alobi Macron ntango azo interpele Macron ntango nyonso kotouche liberté ya bafrançais kobebisa vi ya bafrançais kokuta biso na nzela na yo atoloba boye député nini akoyebisa ngo Kabila que ntango nyonso insécurité kosima bakongolais biso na yo yebisanga député. Imaginez-vous tout la député wana nyonso ni 500 députés babangaka mutu moko wana na député député wana ye kosonga mpe kovote ye bakoma il y a aussi quelques ba 500 députés bino bakoso voter mibeko bino wana ezalaka sans effet tobangaka kosite bakombo bandeko Franck Diongo penza baosato mais Franck Diongo topesaka Franck Diongo Martin Fayulu pe Franck Diongo azali à féliciter. Vous comprenez? Dans la leader mosusu opposition marche ezali bozomona ye liboso leader akufaka mpona peuple na ye, ça c'est à féliciter. Mais eza na balider marche pa ya azwi avion akini. Merci. Leader wana akotravaille mpona yo, akotravaille mpona mboka na yo. Papa Charlot, la télévision vraiment elle est nous fait défaut. Maman Tiffany, je ne sais si vous avez quelques questions que vous pouvez poser à notre invité. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission avant que le vrai ou faux puisse atterrir sur ces plateaux. J'aimerais poser ma toute dernière question à l'homme de Dieu, le prophète, le pasteur, Papa Charles. Oui. Papa Charles Lo, on les a entre parenthèses de lui qui l'a montré, ça là pour Boma, Makila, Vengeance. On a tout le temps à côté de éviter au salon de Nata ya grâce ezalaki yokela ye mawa ndenge azali yaka na vengeance na loi ya Moïse na vengeance oyoki te nzamba gogoli yo même na grâce ya Christ vengeance ezalaki Ananias na Safira na lobika oya koyoka ta zobebisa mboka nkola kobeta ye motu yango oui Lumbashi mwana mboka fayi mama Bazaï Bazaki kuna tozo na région de la maman Bazaïba on ça na commentaire Eve za moi c'est Abraham oye ba Papa Charles Abraham ya Adam Eve wale saki Adam Eve Eve wale saki Adam pour moi moi si
ya Adam bikela mu Mais ya ils ya avaient la bisote, ils avaient attention attention ezalaka na bilembo na kati ya bakomo na koexplike omoni cette dame là mais il y a Vanessa qui omoni cette dame là omoni cette dame là azali la femme à féliciter. Merci beaucoup. Merci la technique et on se retrouve tout juste après. Avec le C, il y a quoi? Oui, la situation est très grave ici. Nous avons atterri à Lubumbashi. Il y a eu une forte mobilisation. Tout Lubumbashi a été à l'aéroport. Mais nous avons essuyé là les gaz, les tirs à gaz lacrymogènes. On nous a tiré dessus par la garde républicaine. Il y a l'eau chaude, mais je ne comprends pas. J'en interpelle au Conseil de sécurité, à la SADC, à l'Union africaine, surtout l'Union africaine. Où êtes-vous, les pères de la démocratie? Où êtes-vous? J'en interpelle à toutes les personnes éprises de justice et de paix. Conseil de sécurité. Conseil de sécurité des Nations Unies. On appelle Madame Leïla. Madame Leïla, nous l'appelons, Madame Leïla Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, elle ne décroche pas son téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la coalition Lamuka vous dit non à la machine à voter, vous avez compris maintenant? Parce que Kabila est incapable d'organiser les élections. Il ne veut pas. Il ne veut pas des élections démocratiques. Papa Charles. Papa Charles, maman Eve Lazarina, on a Olombi Kazali, une femme à féliciter. Tout à fait. Balolé Kambasi a brûlé Bazali, dans l'église, nous autres, il y a un tabac, il y a un pasteur. Ah, Bango, bisote. Beaucoup de la Bango, tante Baté. Pasteur et religion, bisote. Merci beaucoup, Papa Charles, malheureusement, par rapport à la vidéo. Nga na koloba ke Nzambe akobatela mama wana, akobatela ndeko Martin. Pe akoepargne na bakuna ba danger nyonso bazali kobongisa nakopesa bino lisolo moko ezali na mwana mobali moko moni ezali David Nzambe aponaki po remplacer Saul et Saul abandulu ka mwana mobali wana ba degré nyonso aboma ye question nange kozala soki Martin Fayulu azali ko bangisa te pona nini biloko soki azali ko bangisa te pona nini ko kitawa te soki azali ko bangisa te aza na tina te aza fourmi ndenge mama moko ya pouvoir alobaki aza fourmi n'expliquer bino wake malamu fourmi kendaka alobi soki abandaki ko bangisa te ye fourmi pourquoi bakopekisa ye akita na mboka boye pourquoi masasi ekolela na lolenge oyo oyo ezali baresultat elingi koloba ke élection ezali te bandeko bazoluka bitumba mais nazoyebisa bandeko ya pouvoir balinga bitumba te soki bafongoli fe bakoka kokalme yango te koza na désavantage na bango makambo nazomona nalobaki na émission na bino ake nazomona makila lelo moni makila na Lubumbashi eza bandeko na biso bandeko ya pouvoir bofongola fe te soki bofongoli fe ekoza na désavantage na bino eza na moto moko kote kopelela bocomprendre te kotumba bachar bocomprendre te avion kopumbwa te okobima nde bofongola te nazobondela bino soki bafongoli fe ekoza na désavantage na bango akokamwa armée ezala wapi na kata Kinshasa wa basoda oyo bazalaka te tozana ba service nyo basoda oyo babimi wapi courage na mama na biso c'est une femme à féliciter Nzambe akobatela bino beaucoup de prières pour na bino nga na lingaka te moko akufa na kati ya peuple congolais ata na pouvoir wana na pesa i prophétie ba protéger Shadar ale sangate mais na loba protéger pour na lingaka te mutu ya mutu ekufa na linga mutu abongwana j'ai fait beaucoup des émissions pour lancer appel Joseph Kabila abongwana azala vivant comme président vivant na kati ya mboka na biso to pesa ka message motema ya mutu na mutu donc valé loko na koyebisa yo Nzamba ko batela ba Martin Nzamba ko batela bango ezala ba Félix Tshisekedi Nzamba ko batela bango mais loko kana ko senga bango nyos ne ba okeni mitema na bango témoin quelle politique bazana ko sala oyo bazolo bana bato est-ce que eza yango eza na kati na mitema na bango soki na mitema na bango eza eloko mosusu bokomona mama na confusion ndenge okolanda ba politique. Merci beaucoup Papa Charles, Maman Tiffany, pendant que vous vous préparez déjà na vrai ou faux donc pendant que bobo ngama déjà Papa Charles to kompeza na suka mana le mais koza na malamu mingi na nyoso lobi bato lobi ke babongola na mitema te kusomela bango PDV de bayo ondimi nasombela bango osombela osala bango commande ya ba DVD ya la CD bayo kata trône peut-être ebo changer na yoki osombela bango osombela bango OK mais yo ça passe pas na mitema oyo bo parce que ça c'est déjà na ngana commande déjà na bakonzi na lobi boy na bakonzi déjà na bakonzi biso to salabo mokonzi akoyebisa ya landi émission
Lanangai. Nana poso citata et le qu'on c'est très important parce que tout ce matin loko beaucoup qui s'en quelque part. Il faut loko qui ne peut pas message au pen ayoki. Open na commis déjà mutu aliboso open mais ba open basa ibele papa Charles ndakolo baba kwala na banolo babo bande ko na balanda ka pe émission bato na bango pe balanda soki balandi soit ba bengi yo na pesa ka pe numéro ba bengi naza na besoin ya CD ya Tron na bengi mama Tiffany ya ko tikela ngo ka oyeti ndamo makoki na ozala nango na pesi yo na de kendo tika na bureau André Kimbuta et kasi vous comprenez mususu fo ekeni na ndako ya Deboshada. OK Deboshada ah c'est devenu à trop siko osomela ka bato osomela bato soko osomela bato ya pouvoir c'est que ba vana na trop ba baxela bango déjà awa baxela bango na lumbe la na lo bien yeso yaki pona bana bato mabe siko lumbe yeso yaki pona bato mabe siko bino bolo ka baba na trop yeso bazika trop mama Tiffany c'est bemina Parce que sobe bandi pona zaché. OK. Yeso ko na ndako zaché. Zaché. Zaché ayiba ki mbongo wa bato. Nzambe. Yimi li solote yemu lobike yeso ayaki pona zaché. Zaché mbongo wa bato. Muyibi yeso akoti na ndako lelo limiere sali nini? Ekoti. Akiti na vous comprenez. Papa Charles. Alors, ce qui est dans l'album de patron au sopel ka bata pour voir ce que exemple parce que Obemina ko aza candidat. Est-ce que sili André Kimbuta candidat na changu siko kuna pasi akimbanseke kuna. Omoni Emmanuel Ramazani Sadari candidat président siko Papa Charles Lolo ça na boké la mango album ya trop. OK. Boko ça na te signature na lobaki place signature ya la princesse Kokota trop. Papa Charles problème te nanga pena ça papa naza besoin pe ba généraux to bino ko yebi bango tout surtout armée na police neti nani généraux ba généraux te na ko to bakisana matabu c'est ko za lumbe ah donc lumbe bonus donc soma akomate lumbe bonus vous comprenez parce que général Kanyama général général Silvano oh on a perdu vous comprenez na kopesa bango sikoyo to sombe le général Kasongo sikoyo do kopesa pe libota mobimba ndeko Martin Fayulu OK famille Martin Fayulu donc balanda babenga tikela bango vous comprenez ba balandi babengi monsieur Lexus ndeko siko soki bo pesi ndeko Félix c'était ozala mabete faut mettre que tu connais ces gens na César Félix merci ndeko Félix merci beaucoup donc to suki ka wana mettre il faut ki kemuno mosombeliete moki andeko moki osombeliete fadi banga osombeliete ndeko trifo to solane na mnoko mama Marie José afana pesa ese to solane mama Marie José il faut que osombeliete na mboka so tele Papa Charles te photo solane na mnoko na mnoko mbo kimba ndeko bitakure osombeliete na konyangi nous sommes vraiment à la fin de ma solo na biso en tout cas beaucoup comprendre que c'est Papa Charles il est professeur ndeko moki apé ndeko moki Gabriel Moki ah mais il est déjà monsieur de se conclure déjà nous sommes la payer et bon ko nyanga ndeko moki ndeko moki c'est encouragé il y a le bêta deux personnes faut qu'on me mêle c'est un candidat au plateau à Bonna faut te me mêler ah ça mon bain merci beaucoup très chers fidèles internautes donc nous vous informons de vous procurer vraiment de cet album pour le babi sauter pour de communication et bien ça va mais pour ça oh mais yo muto ko sana ki kona mais na moi yé pesa kwanza na ngwa takata na moi sina sa candidat moi c'est yé kwanza na kokata au moins ni Papa Chibala au moins makambo na yo donc nous sommes à la fin Papa Chibala au PCT te Papa Chibala na au PCT tunanga pona ni atika na Peter mais j'apprends déjà que dans 2 jours Peter sera déjà le 15 plénière vous allez à la cour de cassation pour être libéré. Donc nous sommes à la fin de notre entretien Papa Charles et le Basuka pour la émission avant vrai ou faux ekita déjà le Basuka pour vrai ou faux il la comme B nazo boya le vraiment nazana pour ça pour protéger invité na lilo mananga ya émission ezali que na lingi Congo mingi na lingi peuple congolais mingi na lingi pe bandeko nyonso comme musali ya nzambe wana comme musali ya nzambe ezala ya pouvoir ezala ya opposition mais nazo senga kana comme musali ya nzambe oyo amonaka na sengi na pouvoir afongola fete wana na répéter maloba na place oyo afongola fete
atika kobeta masasi, atika bata, atika esprit yako mema bato na eloko moko boy. Parce que ezana manduki moko ebombami quelque part spirituellement. Ezoluka likambu esala mosala nango emilie ba. Pardon soki bomilingaka, bofongola fete, soki bofongoli etalibino. Tambo koluka na batela bino ozala trop tard. 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 olino zozarango benga na lisongi ya nzambe tokosunga. Merci beaucoup Papa Charles. Donc et encore ma félicitation et pas na bino hein, parce que sans vous mentir mosala na bino eza tellement kitoko tellement makasi ba retour na zoyo bango na bapel les nazaréens à Poli. J'ai connu pour les voyages François Timia makasi pa mama. Merci beaucoup. Donc bon félicitations bana. Simba le boko na mutema kanga biso avant fongo la samba. Tokomisiko na solo ya vrai faux. C'est l'émission de Kaki à la princesse de Diana qui était aux Akina maman. Ah oui, on a passé le mot. Ok, il y a préparatif toujours à drone. Oui, batelaye. Conseil na batelaye. Asala mosala kitoko vraiment à représenter yo na ndenge sengi. Leader fois na bato makasi, les mêmes déposer le même mobile. Na benga gaï moi na vengeance. C'est ça maman. Voilà. Voilà papa Charles Lo, aussi technique de la caméra. Ah oui. Pendant la caméra, biso to tout na ba bobele vrai ou faux. Réponse ezaka ko ça vrai ou bien pour dire faux. Ah na zaka aucune bonne réponse na soira monter na zaka vrai ou faux. Wana avancer ngai mama Tiffany. Ya solo. Papa Charles Lo ndeko Mobutu mwana mboka Mobutu c'est ko kumwezo mazabanga. Alobaka était après moi c'est les délige Boko Kanisangai. Vrai ou faux? Actuellement, ba Congolais bazo kanisa Mobutu. Ah Tiffany, bandez la question. Bandez la question. Mon tour les alliés papa Charles, Nadima ka bandez la question. On a Nadima. Président de la deuxième république comme les Aki Mobutu c'est Koko Kumwezo Bazabanga. Ouais, ça qui 32 ans quand tu as pouvoir à aucun était à copika dans la peau. Oui. Qui no kola eko picolé na makasi na trône à tie libanda pe afandisi basusu. Ndeka lobina lokota la blo ezangitina na kofandisa bango na bakolo. Alobaki après moi c'est les délits. Boko Kanisangai. Oui. Est-ce que actuellement dans aux alliés et ba élection il y a makambo sur le Congo peuple congolais bazo kanisa président Mobutu vrai ou faux? Vrai monsieur tu es président. Pardon s'il vous plaît. Vrai ou faux? Vrai. Merci papa Charles Lo, papa Charles Lo, merci beaucoup. Tu retenir vrai. OK. Nous que ça. Donc, faut comprendre, hein, c'est pas faut comprendre, Papa Charles. Faut comprendre. Ok. Ah, question à Papa Charles, les alliés vrais, Bazo Kanissa, peuple congolais, Bazo Kanissa, le président Mobutu, ex-président. C'est pas quand ça m'a loba. T'es quand la lobby Bazo Kanissa, yé. Na maloba. Pe na ba télévision comme il a dit. Papa Charles, il y a une question de on va dire que c'est compliqué. Faut quand ça m'a loba. T'es, n'a pas qui vrai ou faux. Bazo Kanissa. Déjà, président Mobutu vrai, bah, quand c'est dans ma campagne. Pardon, s'il vous plaît, papa, vrai. Vrai. Yes, dans ma campagne. Tu as la deuxième question. Oui. Tu l'as dit le 7, hein, je pense, c'est le chef de l'État. Chef de l'État. Dans l'anda, il était mes beaux soins. Dans les autres, on a une question à vrai ou faux. Ah oui. Le chef de l'État a lobby été à Kozonga. En 2023, il reste et il est politicien. Les élections sont là, bel et bien et les Cana. On les calme, on n'a pas de voter, mais il est à Kozonga le 23, à Tikali Naye, politicien, à Kozonga le 23. Vrai ou faux, pendant ma tapoyo, Tokozalana, chef de l'État, décès non malobanaye, Tegalbaki, lorsque le chef parle, il dit et il fait. Est-ce que pendant ma tawana, peuple congolais kokanisa yé, vrai ou faux? Topé na balusero.
peuple congolais et qu'on regrettait absence. Il y a chef de l'État actuel, le président Joseph Oui, Kabila. mais Tiffany Nazo répondre. S'il vous plaît, Pardon. vrai ou faux? Pardon, Idenga. S'il vous plaît, Papa Idenga Charles. Nazo peut sa Pardon, réponse. Papa, non, non, non. On peut ça vrai ou faux. Vrai ou faux? Mais Baksa, voyez qu'on zonga les sauces ou pas. La réponse est balade. Vrai ou faux, Kaka? Vrai ou faux? Tawana Oya Mozalate. Bah, on va lire qui bien Vrai, bon, Papa Charles Lelo. Vraiment. Je ne sais pas si dans cette émission, Toro Salamon. Faux. Bah, oh, pardon, s'il vous merci. plaît, Faux. Papa Charles Lelo. Faux. Mais bah, on va lire bah, au pardon, oh my God. Mais faux. Nous sommes en train vraiment de citer. Faux. Papa Charles. Faux. Ma Tiffany, faux. Là, c'est plus ça, il faut. Faux. Tina plateau na biso ya masolo mboka wana les Nazaréens. Merci Papa Charles Lelo. Tosukisi awa na Ni baleka. Tozo bakisaka moko. Ah oui. Vrai ou faux, Papa Charles Lelo? Caméré azo maîtriser makambo ya propagande en 2018 parce qu'il a 2011 a maîtrisé qui encore deuxième je pense de Caméré en 2016 c'est 2006 azaki deuxième vrai mais en 2018 vraiment azo maîtriser ya vrai makambo propagande vrai vrai azo maîtriser ya vrai pardon na six questions te ah oui. Ok, Papa Charles, nous avons souki ça vrai ou faux na miso awa. Na 2006 ndeko Caméré azalaki moko ya ba ya makasi ya propagande o etalaki chef de l'État président Kabila. O ya Simba qui penza avant ya propagande na invité ndeko la scène a Simba qui vraiment vacuum ya campagne ya chef de l'État à l'époque. Mais la bossa na slogan na te momemi maki aswana kate abunda kate. Mais en 2018 a mis des slogans te. Na 2018 fâche vite. Et après à comme le bon Kabila ndé ya s'il vous plaît Papa Charles, ça faut biso na biso. Nous na nous. Papa Charles Lelo en 2006 ndeko Caméré a maîtrisé qui vraiment au même chef de l'État qui a commis ça na bisika wana afandi ça mais en 2018 vrai ou faux azo maîtriser en côté comme mapé mon même maki au ya policier azo comme même fachité vrai na ba propagande à côté ça vrai merci Larsen Monoaye Maman Tiffany Ozana Lelo Basuka par rapport à l'émission Oyo Lelo. En tout cas, va s'abonner dans les Nazaréens. Nanyo surtout Yesu merci ya kaka ndazozonga to bongama to milenge. Merci beaucoup Maman Tiffany, merci Papa Charles pour l'invitation. Merci beaucoup. Et le Kozaka Kamoko Bosomba vraiment album wana. Bosomba vraiment album wana c'est très important. Comme la biso, pesa biso ba appréciation na bino. Pour la bino bande ko bozana poto boy ba ketozana pendant la compilation électorale. Yebisa ndeko nayo atala akanisa penza ba full solo a full penza o ayoka ka chaque jour banzela mabakuto betaka mituke beba mituka bande ko na bino e beba a banda ko ekoya na mabulu. Ntango mbule betaka bokanisa makambo nyonso tout ce que nous arrivons ntango ozokota mpona kovoter oyo eza vote sanction mais nazosukisa siko awa Bible le Bible en vérité je vous l'ai dit celui qui croit en moi fera plus que ce que moi-même je fais mais la seule condition il faut qu'il y ait un sacrifice somba le bon matron naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna.
kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likamba boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a été bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sunkayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, awa na sena mokili. Et bon awa tozawa, poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien David Nozamba